Vu de loin. Mais elle a 26 ans, moi j'ai 22 ans. J'ai donné juste un conseil, que ma chérie, ça la régime mouké, au compte moi mouké kaka. Et ça insulte tout un, babenga. Ce qui est, comme on est ce qui, comme on est dans, ça la théâtre via, ce qui via, voilà. À se présenter à l'objet que nga via. Ce qui est la queen mada, ce qui est naniwana. Ozo finga, moi ça vu de loin à l'équipe na kitoko. C'est pas grave. Ce qui est à l'équipe na kitoko, c'est pas grave. Mais na l'équipe na pembe, pour esa option. Na ponga naza mondela ko linganga, mundo pe pour akolinganga. Bali bazo tromper bino. Bino ba mibala ba kongola bolinga mwasi tala lisoko munene tala lokolo libumwe kweya mokonzi ne bazawana baba ser mo lokwa bala bakindoki oh ya solo kotala Karine mokonzi na makambo salaka aza normal ta ebala na te non ebala na te ezo bala na te mutu asimba kisi trop na vie na ye ayeba solo ko sa te ba perte kotala longa Karine mokonzi na longa pe lokwa mtana yana ta Karine mo de 1 ay boy mbate kwa bembi penze mwana te so yoki so ezo bima wana lokwa mnu so yembeli de 2 non stérile abota tala 46 ans pour ma ménopause oh bon abota na te oh yebite otu la question no maramte ana pour ma ménopause oh ya solo oui je te dis la vérité oh là de 3 ata ozo massa mo be Félix tigre mobali na nga yango yo leader amukuse na TV5 Olobi français, autre François. Ah, Zambé, c'est dans le bio, dans le bi. Boyoka François, oh, Ferre Gola, Ferre Mukinza. Ata falloir le François Boyta. Nana la nage mission wagu libo. Wagu libo ma wole kama mama ni asa. Na ebité. La sexy. Gas mi tata liboma. Grâce à combien de niveau habité a changé à ben chose a changé le combo à comment ben Dieu là pour la grâce mi liboma grâce mi à l'écran TV rendre compte même pas qu'il y a une famille abana otanga mibali oyo babola na internet ayoka sonité oh là ça fait mal abandi kotanga Ferre Gola na linga ko mingi Ferre Gola obimana ngati obimana ngo toganga ochelanga babangi na melaka otoganga ngo bimana nga Ferre Gola sana loko te solo bile ona funda yo ona mbongo de dommage ngate fala lekio alongo suwana azu c'est kuto bimana nga na ba vidéo na ko est-ce que muto azo réfléchir muto aza muto ko tenir ba propos na non il faut ça coûte makambo soni komona ki en plus ba tango otanga ba komo ba pe. Hello les poupous, les poupettes. Je suis avec Grâce la sexy. On est ensemble. Abedachou. Toujours. Chou. Je suis à Baba. Aujourd'hui, moi je l'appelle aujourd'hui à partir de maintenant, mon Dieu. Oh, non. Abedachou. Ouais. Au moins les princesses Ilustar. Artiste comédienne Nabissoana, elle est très jolie. Il paraît, pour te confirmer, on peut te voir là. Te voir, ouais. En live. Princesse Ilustar, elle est très très belle. Bon, te confirmer, te mettre qui est à Boakeli. On a poussé ça. Voilà. Elle est très, non bandela. Elle est très 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 belle. Elle va Très chers téléspectateurs, téléspectatrices, il y a Congo Suisse Télévision, je vous dis bonjour. On a Oignon sur la Nabiso na Moi et puis bonsoir, on a Oba Ozwali Baku Malamu. Il y a Kolanda Biso na Boutou, tout ça vraiment les lots pour la actualité. Na ba domaine moi belé parce que to boy to sa précision donc les lots vraiment
Je sais que peut-être bozala betama sur la politique mais bozala surpris parce que là on a na elibino ba surprise quoi to le belama sur la politique te to ko ba na sur la religion parce que tout le monde qui mbotu mutu ko moko ta makasi na ba pasteur to betama li sur la pasteur Marcelo to ko le bela pe n'est-ce pas comme d'habitude Denis les sipo ya zanga na actualité te mais après on to ko betape ma solo la vie de l'homme quelques artistes to ko betape ma solo mususu bolanda toujours bozala scotché bozala branché mais ndenge beaucoup remarqué ngo déjà na zanga moko te na za bongo na maestro Erokano donc vraiment le ça linga plaisir aya to meka ko parce que biki aza maman na chroniqueur donc tinenga ye awa ezama na ndinga black te ezama na ndenge to analyser ba actualité ndenge na lobby ngo na moi ba domaine mo ebele to simba a to tiki to simba mais bozala scotché parce que bozala discuter on a monopolisé ma lobate déjà na ke loba bonjour na invité na ngai maestro Erokano o déjà za na kata plateau bonjour ndeko na ngai na sepeli ndenge ya minga na émission na yo na roleka bongo te sana pesa mbote na mkolo chaîne o ya pesi asaliki tokutala ngana mko lelo na pesi mbote na maître John Sima mbote ma maman Micheline maître John Sima depuis Suisse ya ope ngwana na kata ziriki na roleka bongo te sana pesa mbote na Lola Queen Lola Queen maman na Brian na peso moto sikoza na peso moto na vena nga abwa même Timbo le temple na peso moto sikoza ali na robosa na ko pesa moto na mère na nga Zulu TV Zulu Mongoso. Je dis merci à vous encore vraiment na considération ya robenga nga merci beaucoup ya mama mbele bele voilà ninga na tselo belango sans plus tarder je crois que tu dois attaquer le boucle première le solo et ça par rapport à la déclaration à pasteur Marcelo. Donc toi les lobela qui ont mingi mais na zo kita na enquêter avant que na ko lobela ngo j'espère que l'année pasteur Marcelo na prédication ne moko aloba ki église catholique eza bongo salle d'attente ya bato ba ke na faire donc bande ko na biso nyonso ah ba osambela na église catholique ba na kata salle d'attente bazo zelande ba kota na kata en faire mais ba prêtre ba réagissa ki ba loba ki soki bango baza na kata salle d'attente baza na ma possibilité robima mais bato basambelaka déjà na la compassion à pasteur Marcelo bango déjà baza na kata en faire donc ba kota na salle d'attente te polémique les kana makasi mais na posa to le belango vraiment maestro kano na ebito lobani par rapport à selon ngai ba pasteur na biso ebele lelo comme si balo ba msu na TV ba rendre compte ti anini balo mais pasteur Marcelo je te dis que il se rend compte c'est le ko lobaki parce que yemo comme c'est ba régisseur na ye bo kata ngote bo chango na internet ndenge na lobi yango c'est ka yebaki banda Congo zala Congo membre église catholique sala na Congo bango église de réveil na sala ngote ndetini par exemple église catholique na ba école banda 1970 biso tout tanga ba école catholique MSU tanga ba sebisu ba école a passi yango so reconnaître te makambo église catholique ça na je te dis la vérité moni nio soit politique s'il vous plaît attends na monde continue maintenant na monde na biso nous vivable les États-Unis partout on va ça eloko ba sur église catholique pour la église catholique ça le niveau église na été il a ACP la le peut moni président république a combien plus que moi mingi a commis ko s'approcher na Paulina na église catholique Konzamboka akoma te catholique eza catholique na vie ya lelo so mutu za zo reconnaître pas so utité pas so kendo weba ngote ba pasteur le so ko mela ba mo cha ba kuti là je te dis la vérité ba pasteur beli ba ko mela ba kuti po mutu le kana TV oboya église ko catholique oyo ba ministre belé batanga wana ba pasteur belé batanga wana biso ba auto tanga na église catholique yango nde tellement que bato belé batanga wana yango ne rosala keza la salle d'attente te pona okena faire c'est anormal ya mona onde na révélation nini ba oyebi ke na moko na biso Congo ba miroir prophétique comment miroir yoka no terme ba ko employer miroir prophétique ngana lo ba boye pasteur sala cop no yo senga mabunza po bango batia jamais repentance. Moi ba pasteur wa nyonso ba limiter ba nyonso na batia ka repentance te bango batia toujours ka miracle apa ko tia ba tu miracle batia ka droit okonginda okobonga ndeko nanga lité leki ya ko boko ko tina mutaboko la monter mezala ezate bando botama église ni batia o yango yo bando apa na ba ekodi ni bando teso ekodi me bongo la motema ti lelo église lelo ezala rasute OK pas pasteur nani ba so mta 10 000 francs les gars boy mta 100 dollars les gars boy donc ba tia yo bozwi ya mabele ba tia bokonza likolote. On a l'accès à tout pasteur Marcelo bon tous les gars sont à CPA là na clair non ba nga personnellement na CPA net de deux ba pourquoi tenir na télévision ils a yeta golo bango il y a d'autres personnes ba lingaki ba CPA na il y a d'autres personnes quand na lobi bon ba baye voilà de singa no CPA ne moi muke mais na baye je vous dis la vérité donc on a yo au moins soki muto vous révélation ta bon eza soto lukuta que Vatican ah oui que délivrer pape
ya na Congo to ba cardinal belé balaka kutana bango basolola na ndenge mo ya kulisi yo za na Saint Esprit osola bango nini yaka tshela bango loboko longola bango esprit baza na balongwa na salle d'attente eza ba aventure. Moi je vois les accords provocation pour pasteur à la buzz parce que ton message na ngona Congo pasteur vandi boye amoni ke ba jour à la chité a créé buzz voilà parce que mon pasteur ya liboma de Niles comme na actualité na internet ya pas na créer ba onanga actualité. Voilà, nous évoqué Makambo à Denis Lessi. Je crois que na ozongi la tenenga comme porte-parole a fallu pour pas na yo qui peut que fallait sombele billet alors que concert mon a fallu. On les a soué na ende ba sombele billet pour que ne concert na fallu. Bon, on a la côte na polémique là té mais na côte parce que le ko ça la nga pas si moi mingi parce que na utu Holanda pasteur Denis Lessi Aobi yé na chaîne na yé à télévision a permettre ka ba le qui ça va film pornographie. On a évité ce que ça m'a beto ça m'a là mais un peu qu'on analyse en na vrai sincère mosala nzambe oza mosala nzambe oza na kibunzambe kati na eva lo bali comme na télévision faut na discernement ba na lo banini ngana pesa donner ce conseil aluka na solution longola ba tampon oza na ngone lolu comme ta parole ni ovi conseil na pesa ya mwana je dis la vérité de denga na pesa conseil atika ba kuita melala matete na wenza tomba oh bomelaka na ye maestro olekaka kuna amela gezul tout le monde sait que passer Denis amela gana amela bangi non voilà ce qu'on est bien ngo za ba retour non moi na atire so mutu kuti comme le comme ça comme wali boma donc moi va perdre comme kota moi va perdre ça la constat ba tout ba cha kuti ya makasi ba comme le quoi ba comme na ba comme ba retardé non moi perdre moi mémoire mamba lo ba na TV azo ba tina solo ba nini on a hier le bi non ils ont un programme c'est pas programme non son chaîne ils ont une chaîne commerciale ba ko l'extra va film porno en plus nan eloko ne pesa kinga mo pasi koyoka yoko lobake ndenge pa lekisango wana aida rapé ba couple mususu peut-être papa na maman et ba nego simba lisute et ba hôtel la film porno wana la chaîne na yo mo papa bouger moi liboko moi bouger moi liboko donc na évité ko hôtel muke na la nene émission ya ndeko na somo na kotanga kombote soit disant pasteur Denis Le Salobi boy habillé amelaka 20 chaque jour. Bah tout pourquoi il va recommander yango et pas docteur so ba sala gane so nini ba poser question pasteur solo ba kutu na kati ya pharmacie so ma préservatif to somba ba stimulant o ko expliquer ba sala nzambe nini na bino nga na mutu loka ba tunyo so j'ai droit pour mon que pasteur atengami voilà pasteur ba frère pasteur za ba pasteur ba la so nzela lumière pasteur a gocha dans libungate Denis le singa do pese conseil atika non de inquity de aluka solution il y a ba tampon na beti na longo comme ça parole ignovi de toi je te dis la vérité de toi tika bangi donc pour mon ake ana nzambe soute kati na église aka na matetete et comment église na ye attaché à 10 personnes ba yate ah ba yate pour anini bela to yo bosa ni ba player pasteur Denis Les na stade ba obi bien ni ba bah ouais mais grâce na ngolo bani nezali sur le lopa akobetsa pe ba player wana toujours na stade ndingi to yeba ba boy ngana za na nzambe te na kolo ba teke na kala za na kisi non mais oza kala ngona kala lelo ezate je te dis la vérité oza kala ngona kala lelo ezate nzamba boya ka mutu te non ba pasteur Denis Lessi nzambe jamais aboya mutu si réellement vous avez besoin au bon la montée mais c'est simple accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à rejoindre ah bon bana kala lo pasteur Denis mais lo kozo tie pasteur Denis Lessi on a accepté Jésus notre Seigneur et Sauveur donc bané oignon so ya sala net pasteur na anayoka kutalo ba ke fallait aller kan église na ye ba faire ba lekala l'église na ba te bele oya bongolisa wana tilo ye moko ya maye sute ya bongolisa ba tout ya no sa kopia za kandeni ngana boza ndeko na mo en Allemagne nabi ke mère aleki nanga par exemple sur le TV sur le mogo sur le quoi ça mo bala ne mais par exemple pour mon bota n'est pas pasteur neni yo obeta mère boy maloko révélation so mère atindi voilà au finanga yango pelo ka bebana na manda chante ka makambo wana aluka nzamba solo nzamba ko tshelo boko nzamba boya ka mutu te aluka vrai nzambe pene solo akini ka ba pasteur ba pardon ba samo ba boya akini ba bokela ba mai ba komelisa ba huile d'olive ba kozongela nzamba solo bango tu ba okeda na libunga bangonde momoni bangonde ah oui bangonde ba mema matu na vrai libunga omena catholique na zongo somena catholique ba oteyo jamais konginda ndango ba oteyo ma vrai lité bongeli mutu pe ba olaction ndenge osambela ba tikila biso notre père bango bela biso na prière ko ganga ba prière ba nzondo ba prière ba songi bani omote que c'est normal ta lelo mukilondeke lokwa na théâtre mutu oka mdusa misi muto nzomba muto za biso c'est normal
bon nzambe atia bon vraiment le beaucoup. Ça va, merci. Je crois que moi ma question est moi belé. Toko s'éterniser kaka wana te maestro Erokano. Et ya lukanza masola c'est C'est bon, merci pour la conseil. Je crois que pasteur Denis ça aura occasion la nayo comme ça Andima Jésus comme Seigneur et Sauveur Abika. Ah oui, et ça n'est-ce pas veut ya batebele comme la pasteur Denis si abongwana. Ayamba siko yes na nenga solo ezamalam. Mais maestro na loba ki on a introduction na ngai très chers téléspectateurs Congo Suisse Télévision na loba ki on ke ba sujet actualité za moi ebele autour le bela lelo na essayer no ki to banda na religion mais après wana to ko basculer pour moi solo moi za moi ebele et l'homme so sali biso passe pour que to vanda lelo maestro to meka so langu eza makambo zemmo moko na otolanda ba beteli abeda chou. Vraiment nabi kenana moi des problèmes mais moi des questions moi abeda chou na tout na yo na ba non na nzembo o na yo ki Karine Mokonza Mbeli abeda chou ba éloge les kani ba louange les kani et puis etindi pe mutu mususu kuta abeda chou pese comme c'est comme benga et Dieu mais voilà to comme melango to banana ba comme Karine Mokonzi nabi ko za pressa ou répondre na des questions mais to banana ba comme Karine Mokonzi chanson Betty yo en tant que chroniqueur de la musique ba point analyse na yo ko zandeni par rapport à nzemwana et puis mbala moko pe o attaquer deuxième personnalité na yebi ko landa kiango parce que yo na makambo no raté on a bien informé o yebi ke na otanga kombo te moko otanga kombo na ye na komi obenga lelo Abeda Chou plutôt akomi Dieu omoni ba Karine Mokonzi ne bazawana ba ser mo lokwa bala ba kindoki oh ya solo ko tala Karine Mokonzi na makambo sala aza normal te e bala na te non e bala na te zo bala na te mutu asimba kisi trop na vie na ye ayeba solo ko sa te ba perte côté longa Karine Mokonzi na longa pe lo comme dans la yanga Karine Mokonzi de 1 ay boimba te kwa bembi penze mwana te so yoki so ezo bi mawana lo comme nous soit Emily de 2 non stérile abota atana 46 ans pour ma ménopause oh bon abota na te yo yebi te yo tout la question nous maramte ana pour ma ménopause oh ya solo oui je te dis la vérité oh là les 3 ata ozwa masa mo be Félix le mobali na nga daddy suko la ngesuki ni ba bengana pe hiver et pe comment futa siko to Sibir ben style tinyo sa finga ba Weranson afinga ba Kofi afinga ba Ferregola c'est ça la réalité trop de rando et botele wa makambulelo et balobi abato ndima tu akoloba bota na na zwa zemi Karine Mokonzi abato yo kanze mwana très bien zwa na zemi. Pour très on a 6 mois pas baba mutazo mais il faut ça va 40 combien bon ça ils a 45 ans il y a 44 so ana 44 déjà mkolo makamkolo ba chroniquer presque news yema nika mkoneka ya 2 mois so tele lo bino mate nzela comme ba cheba nzolo ko ba chana Thompson ola ata kito bon na fait ça madame maman non ben yo so yo Karine Mokonzi yo so nga personnellement na ndima na ngate et longa Karine Mokonzi comme d'habitude na bala bilamba longi chiffonné de yena bito so ba repasser les web vraiment donc je crois que faut toi avancer Abeda Chou comme Nzambe ça linga passe ba pese ko mbasika bon wana na landa ke mission wa ko liboma ko lika mama ni sa na ebité la ceci gaz mi tata liboma grâce à comme le niveau habité a changé Abeda Chou a changé le combo a comme benga ye Dieu là pour la grâce mi tata liboma grâce mi à lekana TV renda compte même pas qu'il y a na famille abana otanga mibali oyo ba bola na internet ayoka sonité oh là ça fait mal abandi kotanga Ferregola na linga ko mingi Ferregola obimana ngati obimana ngo doganga ochelanga babangi na melaka odoganga ngo bimena nga Ferregola sana loko te solo bilo na funda yo ona mbongo de dommage ngate fala lekio alongo suwana azu so c'est kuto bimana nga na ba vidéo na ko est-ce que muto azo réfléchir muto asa muto ko tenir ba propos na non il faut ça coûte makambo soni ko mona ki en plus ba tango otanga ba komo ba pe mibali ya batu bala bana na ndaku na bango olaxena yo mtu olaxena video mo ya Grace Mbiza to finga Ferregola legi so na TV5 so na nini akol ba français te voilà na ite so ochela ba yo kango bon to non solana na régisseur to ko balancer le bango ta moto sa plateforme ozo yeba mambolo ba te ba ki stoke ne na ko na kufa nzamba apesa mutu tout ça là non masumu no so ba limiso mais ko pesa mutu le kumo ko pesa na nzambe te oh c'est parvenir ko benga Abeda Chou mon Dieu tapo na mbongo mon allo bien au clair Abeda mon daddy mikolo na benga mon Dieu c'est normal ça
Au moins, ils sont qui moutou, au moins souffrir. Il y a d'autres personnes pour te voir qui me. Ouais. Mais si tu as quitté, tu penses même si tu es poteau, tu vas souffrir, tu vas souffrir, bazar. Donc, à grâce, mise, pas sommer l'eau, fois 5 ans. Et bon, moi, c'est vide de loin, et que tout le bien, on va actuellement. C'est la part, ok, là, c'est qu'on a. Mais tu vois, grâce, mise, pas sommer l'eau, fois 5 ans. Car il me connaît son dernier mot, pas sommer l'eau, fois 5 ans. C'est pour ça que moi, je suis 5 ans à trop. À quoi je suis 5 ans à trop, je suis 5 ans à trop, je suis 5 ans à trop. Éloge, voilà. Mantolo nde to benga ngo to beta mantolo quoi. Karim mokonzi ngana bi ava yo makamne ke libusu fo bota age poussa no comme age ménopause sambela nzambe yo mona deli fo bo sangana pena boke matete pe dingwe so bozo na nzamba solo te so bozo na nzamba solo te bage ne pas veni bage ne pas veni azo sabino makambu do ma plein Karim zongi sabilo ko vedi apesa ki o mona ke mabote ko funga manango ndemona denilesi azongisa makambu ye dia pesaka ye amona makamisa nini ekofungwama ebona ebite ndeko na ngai maestro Erokano makambu susu po ngalelo la ye kolobela makambu salinga pasi po nazo matana vanda na lobela makambu salinga pasi to analyser to yeba parce que eza pete question ki makambu sali so pasi to kufola mtema te ifuto lobaka pour que to déraper bato moso parce que makambu ko moleka na mo be na kata kina biso to kotika te bato bakumba ngo kana loyenye bongo parce que vidéo aza premier artiste comédien on a lingara mingi donc au monde entier pe voilà balingara ye donc comment na ye ça la nga bien alors na ko permettre te que na yo comment biloko mo ya bongo ça la nga bien te lelo biso moto yebi ke ve ande ko bela mais ça masale grâce va comme récupérer moi ndamundam mais ko yo ka ke il faut changer moi si pour moi si na lekani munene azo mela ye makila ya ngo vazo comme sou munene te en tout cas makamwane c'est pe singa te maître Erokano na yebité eroyo ki ba propos ya bongo par rapport ya artiste na biso icône na biso oyo to batela et salut ndengini bon nga eluka bongo senga no mabe de 1 santé vie de la commune ngo lelo nga zo sepia na nga ngo taye wana na bité état de santé ya mo voilà taye a commune ngo lelo nga zo sepia na ngo ya Charlie a comment na tamo comme vraiment munene makasi ouais munene vraiment munene makasi vela ka beli a bela qui vraiment tout le monde a vu que Charlie vie de lui a bela qui il a fait grâce à comment bien ma garda santé wana le quoi santé normal a comment bien kota la liboma ya glace music kolega na ba YouTube no solo ba wana koloba ke moi si ya vie de lwende azome la vie de l'homme makila azala moi c'est munene a changer moi si so changer moi si te moi c'est konda oui bi glace music ajata non ah bon bah agi surtout na kina par exemple yeza kini teta na poto so be PC agi go PC agi bon to ko ba estimation ngone comment beta so babaku estimons ça mutu to garder karabande moi je te dis azana 38 ans d'âge à balater à cause appena parler déjà pe mère na bana na foyer pe omoni passe ces années a chaque vie de l'homme misu bana vie de la bala mwana moi suis wana yé moli moneza la sou kimiate donc aluka moi couloir me fongwama akota mais moi si la vie de l'homme a 23 ans d'âge t'as les cas ya yo grâce mise la sexy na ningo robot eh mozo kele mutema mabe okele jaloux c'est normal akonda ce qui te ve mystique vie de la bonne et information en bonne santé moi je vous dis non confirmation en bonne santé grâce mise za ke olela mutu tuo mutalinga ga hotel kunia wana akoma mona mo sa vidéo le kwa mbanda na OK bah taper comment c'est les mêmes live al vivre na téléphone live na Charlie vidéo moi so na za trop monene so ta ko bomo et le attaque ba vidéo so attaque kufi ya yoni donc abela ki pesa combien voilà oso pour pesa ki mtema beza yo grâce mise la sexy bon ça pena nzoto l'équipe Bekai le roi Thompson ah maestro Erokano to temporiser quoi to temporiser mutu mususu ozo critiquer mutu abali avant yo bon yo Bekai ya nzoto Bekai nzoto bali pena nuti te abali ya essayer na abala asuku mobali mo chance amanza mbala ngba bengani bon abengani te suki ka d'ailleurs pe le beta masolo ya bango ba Brazzaville skuna parce que kaza congolais ça ati ah mais azo s'infiltrer ye asomba awa na makasi abeta masolo ba roga baza kuna abeta badudu kopa baza kuna ya komaka affaire kofi yo so critiquer faire ya la niveau faire gola ye comment grâce mise la sexy yes azana ni le bela route te wana za moto ya critiquer na vie wana madame bongisa nanu Bekai weza na nzoto na yo longola Bekai wana lokwa moni mopongo balia mbisa ma be mo lopongo na za ekai mutana poto de Bekai lokwa mta sukola ma ekala ma ya ngapa ola je crois qualité le extraterrestre le lokwa mo oyebi elimo mo bimana na Brazzaville on no benga soki bano benga classe mbizi wana
Grâce Mbizi. Yo bakanga ko de. Voilà, très chers internautes, vous comprenez, toi, on analyse quoi, ambiance à plateau, vous comprenez, rara. Et malgré tout, c'est quand même ça passe parce que il faut permettre qu'il va critiquer bien la mise vie de l'heure parce que il est vraiment parmi les toloba qui ont grand artiste au mot on va ça la fierté Tom Moulane te bien en la RDC Libana donc vraiment veut place aux alliés coup de chapeau continuer dans ça na obiso va congolais tous les lakayo ba infiltrer ta lobby et changer le côté mais maestro est encore no pour que to ba na so comme na moi souka et l'homme sous toyoki Babouakeli ndeko ya mwasi na biso mususu mbasu. Je sais que Hollande n'est pas la princesse. Bon, on a pas bien non. Ouais. Au moins princesse Ilustar artiste comédienne na biso wana elle est très jolie. Il paraît pour te confirmer on peut te voilà. Tu vois ouais. En live. Princesse Ilustar elle est très très belle. Bon, te confirmer te meto qui a Boakeli. Ya on a poussana. Voilà. Elle est très non bandila. Elle est très très belle. Elle est très jolie. Et ça na ba serment ba na France wana. Bango musala bango za ba critique ba comédienne na ba comédien. Ba créer chez na bango ya koloba ke princesse Ilustar abokili mwasi ya Nicodème Mbasu. Moi je ne sais pas na beauté ya princesse abokila mwasi ya Nicodème Mbasu pour gagner nini. Sans problème zouate nini te abima pena Nicodème te babeta pena Nicodème te lo côté na ki bango moko pe ba changer sous ba propos na bango o abotoli soki ndeko la bango bon tant mobali na bino ayo kolinga mwana batu ya mwasi na kini ya princesse ni princesse ça la magie rien à magie adam magicien na comprendre kazo kipe kuna te mobali ne fallait pas l'éduquer. Moi je dis basar ya poto bo la émission bo ça l'effort yo ça la propre difficulté bon ngo bo propreté malgré que bon na poto. Ah oui. Je vous dis la vérité parce que belle poto ba propreté. Ba comme trop qu'on se donner na internet qu'on se donner trop na finanga batu na ba critique na ba nyonso retomber na ngo yango bongo ko sala mo bata mukebo be sa réputation dans les vies de princesse Abouakeli moi si ya c'est eza lokuta moi ngana iso ngaza na princesse eza lokuta pe na bota princesse au monde comportement muteta la pe beauté mutaza na. Ah oui. Moi c'est grâce Mbizi so baba game Abouakeli mutu mbasu na ondima. Ondima lo facilement. Karine Mokonzi so baba game Abouakeli mutu mbasu na ondima. Mais tellement qu'il y a princesse na ba tampoza na ngone longi so baba game Abouakeli mutu mbasu na kondima mais la princesse na kondima te eza mamu ya lokuta moi je vous dis na attendez on a princesse au l'émission soit calme soit à l'aise. Yo ne longino wana na poto ça na ça mambo wana même so au moins ta Nicodème mutu bo tala makambo wana bakota ayebi ke na poto mwana mwasa bato akosala makambo wana te c'est bon vraiment très chers téléspectateurs téléspectatrices to commis presque vraiment na suka ya analyse na biso ya lelo je crois maestro Erokano et c'est on ezala qui a joué le message sur koyamba na analyse ya lelo pour que to mettre un peu le bilan d'actualité oye bande ko déranger biso meto yo ka bona bongo te vraiment na zongi sima le pas na yo mois 2 mois 3 mois te avant n'est-ce pas récupérer pour que to chuter bon moi juste à rappeler en tout cas le 14 février c'est mon anniversaire ezala ouais et ozala wapi kasi wapi batu baza ba sa masu tala ba moyo yeke mabe na pesi moto na masa na ngai aronda ba Carlito Gabana kilo ya mboka yem datini pena bilambo ngana le 14 février na peso mote belé sikoza masa na Carlito Gabana kilo ya mboka aronda ba je vous dis merci ba kena ba France les États-Unis ba nini ba sali mambo yo sala te yo za na Turquie mais ba kilo eye je dis merci à mon vieux mais envoie moi je dis encore merci na Lola Queen na peso mote sikoza na robota jamais ko pesa mote na vena Abraham et Matimbo papa na Judith Matimbo sans oublier na robota jamais na Zulu Mokoso Zulu TV le 14 février c'est mon anniversaire pasteur Denis les Sizonga Matete et pas dit zongi ça va plan Karine Mokonzi zonga Matete pas dit zongi ça va plan so ko ça va planter basango ka boko critiquer bozonga ba pesa bino ba sel béni boza ba huile d'olive ba prière à Saint Michael ya Saint Michel boza ba prière ya Archange Raphaël bozonga na bino normal. Voilà, merci. Je dis merci vraiment, merci d'ailleurs pour cette opportunité. Merci. Merci beaucoup mon frère. Vraiment. Merci beaucoup Joël Messanzou, je vous dis merci, au revoir. Mais au Kabona Bongote sans que na pesa mbote et dire un grand merci à mon boss mon boss vraiment depuis Villa Juriste na kata Suisse maître John Simao merci beaucoup parce que ceux aux aboué et ça grâce na yo nem to sala matériel bien micro bien soit kitoko donc bato ba mona ba comprendre que to za bien
Merci beaucoup. Un grand merci à Inès Ifwanga. Un grand merci, n'est-ce pas, à Miss Mongo. Il n'a pas la rapeke, chaîne Yomoe Bikaka. Voilà, ma solo Kati. Merci à Maestro parce que. La bosse, on peut se moter, on peut se moter, na. Massa n'a osé. Voilà, il y a un salike. Voilà, ma image de combat. L'équipe Nuance, la vérité universelle, la Congo Suisse Télévision. On peut se moter, na coordonnateur à Congo Suisse, vient à Bisso Papi le Congo. Papi le Congo, le Bogara. Na papa langa chéri, m'dalé ba tout na ba Weston. Voilà. Papa dans la 7 Jeep, il y a $300,000, $300,000. Voilà, voilà. Merci, merci. Vraiment ka sola le quoi pauvre. Merci maestro Kano. Moi ba tout ana le côté, a so le quoi la mongo. Merci to comme la suka. Voilà, to comme la suka. To comme la suka, je vous retrouve à la prochaine occasion avec notre numéro vraiment beau à la scotcher. Beau s'abonner toujours massivement to ba ki to yé. Vous salé bandi ningi président de l'école ba qui salomé banda. Je crois qu'il y a un Congo Suisse qui a un new look. Ça la paix bandi, nous avons senti la qualité d'analyse, la présentation est bien. Vraiment, vous allez la brancher, vous allez la discuter. Je vous retrouve à la prochaine occasion. Au revoir.